Ah oui, merci. Na bande konos pour misana ko tala biso na tindika place bozo ka ba info place bola na kanyo soto babi a to zapona ko informer bino babi ki next topic akitaka ko loka nyoso to za ko leka na mboka makamune za ko leka boye ba evolution ndenge za ko kine. Actualité za dominé par rapport ya réaction ya mwana ya Ngoïka Sanje Christelle, honorable Christelle si je me trompe pas, ou ya lobaki par rapport à propos itali première dame to moni aleka qui s'excuser devant presse ya lobaki bakambela ko lo bawana mais to moni bakangi est-ce que pardon wana za ne fait est-ce que pardon wana eza vraiment ekokipe ko kitsa mwana ni ngoto ko solola na mwana mboka lulu du lumuto aza quand même pe président ya jeune conscient jeunesse responsable puis makamona pe tali bango par rapport pe à makamona de peut trop beta masoleza et belé ka tali mboka awa to kota na dossier liboso mbote mwana mboka mbote ndeko journaliste et puis mbote na ba landinyo sur tindika TV na moni nombre bozana ngo ttt c'est trop bodimiza trop biso tozaka kosala musala mais tozonga par rapport ya ma actualité za mboka na biso osape moto yebi mibeko ya mboka na biso kolana nanu avant tokota na fond na makamotali comportement ou bien réaction ya mwana ya ancien gouverneur ya Kasai Oriental mwana ya Ngoïka Sanje au plaza député provincial réaction na état que député provincial ko réagir que koloba propos bon pour na makamotali première dame ko koloba neta que moto yebi mibeko. Non, normalement, ils ont qui vraiment attentatoire. Il y a bonne mœurs, Toyoka propos qui tenu. Ils ont qui vraiment qui toque ma cité. Bon, Najar Wana, il est plus souhaitable dans le niveau Moussou que plainte Moko et Salama. Dans l'année qu'il y a eu des dénonciations et Salami. On a eu des dénonciations, il y a une grande différence entre dénonciation et plainte. Dénonciation, il y a les faits à quoi apporter. Et pas ya procureur, et pas ya justice, fait moko infractionnel les salami, ko dénoncer ango et pas ya tout ça qui infraction peut-être les a lié pas na YouTube et porter au préjudice. Mais tandis que plainte ya li ko apporter et pas ya procureur to justice, li kambo et tout yo ou et to bengi infraction ya mi na droit commun ou ifi ba injure, ba diffamation, wana muto sala la plainte ils ali victime. Alors, biso de kanisa qui est victime de la plainte, mais tout le monde peut façon sur les justice que c'est saisi dans le dossier tout bien en saisi d'office. Il y a eu saisi d'office. Il y a un qui est condamné dans le mais moi en tout cas, j'aurais plus souhaité que maman ait reporter plainte. Mais dans le cadre de la maman, tu sais déjà maman biso otoyoka qui tobaki kebo keba. La distraction pe ko yana ba anglais wana. Ba distrait biso no sotika makambo ya mboka. Totika makambo ya kotala ndenge peuple foalia peuple fo azana social na ito résoudre ba problème ya makasi tozala distrait kolanda ba biloko muso ya mike wana parce qu'au demeurant tout le monde était pourquoi est-ce que tozo lié to pourquoi est-ce que ba maman wana oya finga ki maman tennis pona nina lié déguerpissement na bango ezali judiciaire na mwana ngani ya mwasi pona nini ko lié tu comprenez ki amonte place wana bisika wana en tout cas to ngete comprendre ngo bon peut-être au kantia ki za kanda. Et justement, muto osala mabe, même na se akanda, akozwaka mbano na se akanda. Mais biso to senga pas maman Denise akotane yango te. Atika ne yango afanda na ye. Vous comprenez? Voilà, donc to senga ki yango na mais jusque là tout le monde pas kiper ne yango te, a continuer yango te. Mais dossier mo efungwami parce que c'est parmi ba trois façons oyo parquet ko yiko za la saisie d'office et ali par une plainte ou soit par une dénonciation. Basali saisine d'office du dossier yango efungwami. Mais pour nous tout le monde a dit que les anango ndeba omba to msubazo ba jurisprudence que non jurisprudence tel père azalaki premier ministre azalaki ministre kingandi pas signé qui to appelle jurisprudence mama moto le kawana mikolo azalaki pe permettre ba finga ki na ndenge moko sérieusement bituka ba dossier fungwama kité po ba mufinga ki na ndenga mukete ya merwana oui merwana ba finga ki makasi oui bino. Avant de côté les soldats wana tous à non clair bandi ko ba comprendre que non ba msu bazar na confusion totale et ça te que première dame muta porter plainte les a parqué muta fungoli dossier wana zuma comme na maboko. Oui, on t'a dit tout à l'heure qu'il y a trois façons au parquet à cause de la saisie. Première saisie, c'est la saisie d'office, parquet à cause de la saisie d'office. À cause de ce qu'on appelle réquisition d'information, il y a la recherche, il y a une infraction par rapport à fait aux alliés commis aux alliés infractionnels. Tout comme à cause de la saisie de dénonciation, il y a tout le monde qui a intérêt. Mais à la qui s'est pas parquet qui est cambouille, ça n'a qui place son rôle. Et mon sous pays ali moto azali victime d'infraction. À quoi il peut saisir parquet pour n'a quoi battre parquet tana makambo isala menga et pas mutu songolo et pas nanga isalinga boy mi be kwa mboka na code pénal article songolo mpaka la elobi boy na boy parquet au fond la paix dossier.
tu insister maman yangani maman Denise a pu funda te donc tu insister place pour ba comprendre maman yangani maman Denise a pu funda te mais tout ça peut na auto bengi opportunité pe à poursuite parce que pas ko juger inopportun acte mususu isalamaki ou soit tes ali Bénin, c'est-à-dire les ali ngoya makasi koleka makasi te, mais du moins o ishuka ki batu parce que eleka ki na ba itandoike panzani et choqué batu. Or bisika batu baza choqué parce que azana obligation à rétablir ordre parce qu'il y a trouble, il y a ordre public. Batu tout aime baku bazé belé na koyoka ka ko mafinga wana. Ya koyoka mafinga wana batu. Mais na ngai mingi na ebisa batu to kipi yango mingi te. Nga nazo insister place on a nayebi po ani to kipango mingi te parce que na mboka na biso ya gane ngwana mboka na biso ya système contre fait les contre incendie incendie ya munene za koto afongoli incendie moko pembeni ya muke po e distraire biso o bino boza la concentrer incendie ya munene zali social à congolais incendie social ya congolais mais par rapport ndenge zo kende makameteli mibeko ndenge ndeko na biso ya mwasi wana senga ki pardon est-ce que ça peut ne fait moko ko influencer par rapport ndenge par ke moko fongoli dossier. Pardon, et cause la peut-être ne fait ce qui mouto yaza victime et qui aime ta sala qui plainte à comprendre ça dit désistement, à désister naï. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il va empêcher parquet à continuer parce que mettre action publique ils a parquet. Il n'a continuer na dossier naï. Mais mouto pas désister pas que naï. Et salité que mouto comme à sengyo pardon, yo pose pardon à l'État. Na yon a toujours ba dossier musuna mona ka oh non parquet au ça la réconciliation. Parquet au ça la réconciliation dernier. Infraction et salami délinquant et victime ailleurs parce que comme yo non boyo kanakaka monsieur le magistrat ségolier comment on soit ni ça délinquant na victime ba yo kana parce que pour na yali ni ko rechercher ba infraction ko zwa ba auteur infraction wana ko mema bango na justice yango ba mboka weza sérieux magistrat balinga kité pour ça muto aluka ni ka ba infraction azoluka ba infraction bisiki ezali azoluka ba infraction violation ya ba texte violation ya ba règlement violation ya ba arrêté violation ya ba arrêt violation ya ba ordonnance musala magistrat nde yangwana donc na ba quartier moi ba tipo moins te fojo mais musala nde l'état pesi nde yangwana ya koluka ba infraction ya kokanga ba délinquant ya komema bango na justice pour bazwa mbano na bango. Par rapport à procès wana kaka ndenge lekini bakasi ndenge président moki azui lupango na yeme tolandi pe mko nani ancien gouverneur ya Kasai Oriental mona mboka ngoy kasa jalobi ke no dossier wana c'est comme si eza main noire moko na simana ozele ko moko politique influencer makambo wana me koto to moni ve moki azobi nazo sepela champagne azo fêter pe bon et ça dossier ozali na tribunal mais là ba toujours dossier ça na tribunal surtout mon côté ba détail soka moni ka sepelité na o wana degré la juridiction ezali amati likolo. C'est un problème, Babi, il y a un jugement et il y a un tribunal à grande instance, non? Alors, Nicolas, tribunal à grande instance, tu as la cour d'appel. Dans la place, il y a des réseaux sociaux, dans les plateaux de télévision, il y a des CB, nous avons voie recours à lui, ordinaire et extraordinaire. Beaucoup utilisent c'est ça l'état des droits. Bon, main noire, na évité ceux qui main blanche, puis main rouge, puis nazo yebate. Mais nga pomme na yaline, makama lupango ezarani. Lupango ezanenge moko na kwanga te. D'ailleurs, mikolo na alimentation so sombi kwanga. Ba moteka ba kwanga na alimentation. So sombi kwanga ba ko peso papier. Ki kwanga wana ya yo. Po porte ba déranger te. Donc tango sombi lupango fo ba dokimiza la. Et somba lupango pa ya kolo lupango. Mingi biso to loko to mona mabeza ni. Mingi batu bazolela na ba tribunaux, batu bazosambaka mingi pona ba lupango ba biki na RDC c'est à peu près 80% ya ba conflit parcellaire, conflit foncier. C'est trop. Mais on a niveau administration foncière, tout ça na auto benga direction à contentieux. Donc c'est qu'ils allaient filtre contentieux ko ko na tribunal té so ele na niveau direction wana té. Alors direction na foi ba ko vida ka ba litige wana. Or direction les a na facilité ko vider ba litige pour ani. Parce qu'ils ont des conservateurs à titres immobiliers. Ba jouer rôle ni ya ba archiviste, ba jouer rôle ba notaire. Conservateur ayebi na kati ya circonscription na ye mapango iza combien? Mapango oyo lupango oyo bazotekeza ya nani conservateur azawana na ba document za nango ayebi ba document beaucoup de pas ba conservateur et banda depuis 1800 ba document belge wana Léopold Aza niti biso na document moko boye na ebita apo isa musika mwana zwango izate to na document moko boye ya 1800 wolo 1889 or état congolais banda na 1885 ba document wana eza. Donc, c'est-à-dire, yebani ke o yeza kingandi, o yeza kingandi. Mais le problème, toi, on a reprise.
reprise ezani reprise ya ba mouvement oyo esalamaka ya bacolonisation badécolonisation baindépendance banini mindele mingi bakimaka batikaka bandako bato ebele moto ya mobutu akima atika ndako mais soki moto akimi atiki ndako ekobabi ke bien 100 mètres ezalaka ya conservateur te bien 100 mètres eza biloko ya l'état ya communauté mosu ezali ke ona motu moko boye banke ebotolaka eloko ebotolaka ndako badokime eza bavente publique batekaka vente publique tribunal aza na badokima nyonso donc yo okoki kovérifie donc ezosengaki na bapango oyo bozosombaka epai ya bato koyeba nani oyo azotekela yo na baterrain tozosombaka nani azotekela yo lelo komona mapango ya Gombe sava eza na baproblème wana mingimingi na balimité mpe makambo wana eza mingimingi. Pas seulement ça, un autre problème très très regrettable ezali nini baterrain oyo tobengaka kala baterrain coutumier ezalaka te ezalaka te na loi na biso oyo tobengi loi foncière baloi mbongo toza nango ezali kolakisa biso te o ayant droit coutumier foncier aza te terre vacante babi eza ya l'état wana selon arrêt royal oyo ezalaki signé na vivi ntango capital ezalaki na ba 1886-1887 balobi que toutes les terres vacantes appartiennent à l'état te bapesi comme jouisseur fanda wana alors ba terrain wana yango possible sur problème po nini les conservateurs et les cadastres bamoni ke kuna eza nango ba terrain moko soki ndenge nini bango bakoti na kati komi tata na bango koko na bango zaki chef ayant droit coutumier foncière ouais tu vois aboni koteka désolé bani ko salama au moins terrain mo wateka na 17 personnes tala ba dossier na niveau à parquet dossier na niveau ba tribunal ba dossier wana nde yango ne ma ba problème ma pangu na Kinshasa. Alors faut que l'état veille na sepeli mingi na ministre Sakombi na sepeli mingi pa na ye asala ki tourner mo na Congo central abani ko redresser puisque à comprendre parce ma bezo à faire signer ba CTI autobenga ba conservateur à titre immobilier na ba cadastre na bango CDC à faire signer bango ba acte d'engagement ya webisa bango boy na ndimi ko respecter ba mibeko ya mboka na ndimi ko respecter ba réunion sur la rendu o ezali couler à force des choses jugées na ko respecter yango a signer siko bango amoni o ba permis bino te ba tshebino nde piège ba tshebino za kolwa nini ezali kolobake jour bokoteka mapango yangani 4 mille. Soki babani ko kanga ba conservateur ndengo na pona bakawana. Okomona ba conflit musa mike na se kusila. Alors moni lelo comment mutu asomba lupango yangani ba document ezali afana na lupango na banda tango ebele. Aussi mauvaise foi pe komaka manifeste na sens nini. Ba yebi soki lupango sombiza lupango a problème. Olie ko bana ko luka nani o aza kolo lupango réellement, obani ko luka ko pesa ka kanyaka na gauche na droite. Mauvaise foi. Ya on te dit que problème wana et qu'on trouver une solution. Mais malheureusement pour nous, l'État zolande langote, les conservateurs, extra conservateurs, yibi, teki mabiloko abatu, kanga bangote, reprise monsieur sama na niveau ba ville wana, lupango l'État reprise bozo tekango. Est-ce que l'État a besoin mbongo wana? Nanga ministre moko, nga na teki kuti monani, nani atinda ki oteka? Or l'État lelo ba bureau monsieur ezate, vous allez travailler ba monsieur au travailler na bureau monsieur so indengini. Est-ce que l'État a la locataire dans le Congo? L'État a la locataire. Mais l'État bureau à l'État locataire. Au moins, la poste à police peut mettre un batol. Et c'est normal. Or, l'État, face à le grand employeur, face à le grand propriétaire à Babiloko. Tu vois, pour permettre l'État à foutre l'andagouté. Mais l'État va foutre l'andagouté. Pourquoi? Parce que tous les biens repris, quand tu as une maison reprise, ou bien 100 mètres, ba conservateur bazo zo yango bazo tekaka yango yango sikoyo bozo tika bango boy po ani bobanga bango benini or faut mukamati tala biloko kitoko ya kufungola ba dossier yango toutes les maisons reprises o ezala ba vendi wana bolanda botala nana tekaka yango pona nina tekaka yango bokangi or les biens de l'état babaraza imprescriptible, c'est-à-dire l'état perdaka eloko na yete ata zo salela ngo souté yo yebi ko sombi eloko ya l'état ozu eloko ya l'état soki l'état o eza incapable l'état zo yeko zwango. Voilà. Par rapport à la dossier que le président Gabriel Mouki a fait là, je me suis pas comme c'est ça, mais le président Gabriel Mouki m'a pas belé na Gombe bonnet, peut-être pas parcelle, mais m'a pas belé na Gombe, il y a un conflit. Ils ont interdit que vous n'avez pas belé. Ils ont ce que ça y est, boutique est tranquille. Du moins pour une fois, c'est pas na bureau. Oui.
Ah, vraiment kaza ndima justice. Azaba ndima ni justice. Pour mutu aki ofunda mutu na régime oyo aza opposant si kaza na confiance à justice. Mais nga fi on vie mo na za mo na ba parquet ba tribunaux ba parquet trop. Azaba samba mi. Quand na justice o ka justice ya Kabila tanga Kabila na justice. Ya mo PC biloko na donc. Botika via sepela wana fi na botika via sepela a sepela tap na biloko na ya zui. Qu'est-ce que de cette allée politique to mutu ko mona a ba uti ko nommer ba négociateur à seka côté cash na FCC. Moi annonce ngo ba ke gouvernement c'est kelinge ko ya obie coalition zo le kabete to moni ba che mona mboka shadari à côté ba chende ko geste kabu à côté ba chepe président ya IDPS à côté par rapport à ça moi comment on a ko changer qui pour la moi idée rozalani. Te nga lingi ba yo kana te ba panzana nge ba zo panzana wana. Ani yo ko te. Na sepela na ngote est-ce que les na sepela na ngo? Ba zo biso en otage. Au moins te ba zo biso en otage. De coalition sepela na ngote. O ba yebi na sinaba ngo erne so sepela na coalition te. Na sepela na ngote parce que pour nga na moni ya ngo déjà ba base ba promis to na ngolilo. Na lobi yango clair na ti loko na mnokote na oluba calmement. Na sepela na nga na ngote parce que ebima libanda ya mboka, ebinda libanda ya mibeko. Na yango na sepela na ngote. Lelo bolandi, na landi lelo information na Top Congo. Balobi ke ministre ya justice a raté. Todo zela ba yokana pour ministre ya justice. Ba yebisa bino zande wana. Té. Na mibeko nga na yebi. Le gouvernement c'est l'émanation à majorité, il y a parlement. OK? Alors, ceux qui bossali accord na bino politique, bo tiango likolo mibeko te. Mais bino bozu bo tiango likolo. Ti a kozo accord bo rappeler on a kati ya ordonnance. Vous allez nommer premier ministre. Ça c'est pas sérieux. C'est pas normal. Moi je suis pas d'accord. Et puis nous avons d'accord na ngote. Bandakala, ngana bango réunion so nous avons d'accord te. On ne peut pas to nommer premier ministre à cause to se référer à accord FCC cash. Mais c'est ce qui fait. Alors les lorsque ministre a démissionné qui poste etikali vide, to se la FCC cash ba yo kana ba pona mutu ba ochawana. Mais ce n'est pas cette constitution wana zanango. Constitution zolanga que c'est le premier ministre qui doit proposer. Or premier ministre on a pas proposer qui est. L'Assemblée va poste mo etikala vide. Premier ministre va proposer. Mon premier ministre ayeba ite cause la premier ministre. Or loi on ngana zanango elobiki premier ministre a défini na kati ya nini na kati ya majorité présidentielle. Donc na kati ya majorité présidentielle ceux qui parti moko zo qui majorité to groupement politique leur leader face à premier ministre. Donc ça dit na niveau FCC leader na bango. Yindi face à premier ministre. Yindi face à premier ministre. C'est la terre à vie. Mais yindi face à premier ministre en principe parce que c'est ça la logique. Mais yete à premier ministre ba ke ko pona premier ministre pas ya autorité morale. Na autorité morale a poni babani ko pona siko ministre et pas ya autorité morale. Ya moni liste mo za rotambola et ke oya et ke kingakati et ke oya na za sepelata. Sinasira siko za kina oya. Obi? Sinasira siko za kina oya pona liste wale bi. Mais loi lobi ndengona te. Loi lobi qui fonde majorité parlementaire. Toi na système mixte mais pour premier ministre auta na majorité parlementaire. Yende asa la gouvernement na ye et ce gouvernement a reçu confiance ya parlement. Ya parlement. On se comprend? Donc il y a un problème. Jusque là, au moins en premier été. Mais vers fin à mandat premier goya. Et aux années, il y a aussi ça va ministre sous touche. Soit un ministre net, soit un ministre à cash. Bah toi, FC va nous sim sous touche. Bah au créer motion à niveau à parlement. Tant où y a aucune motion, bah sim sous touche, bah bisionner néo. De voter d'échéance na yo pour démissionner. Et vous avez seconde wana. Place mon boulot vraiment cash en wana. Il y a au moins des bango à l'ingagité. Bah tia bateau na niveau table à négociation à cadre de concertation. Bateau baza chaud. Sinon mon abatiki ko loba mati ko la mesa bani ko beta na kofi yango moni ke so tuni na bigi na kipaka na nga ngote baza ko longola donc moni ke na cadre de concertation na to ko tinda ka ba modérer bato baza ina faciliter ko aider bato ba évoluer mais vous envoyez les gens baza ba militantisme fanatisme alors bato ndenge na komi na kati ba kanisi neti kuna komi ke mutu fo gagner or non là-bas ils a place que kimia ndefo gagner yango kuna kimia gagner raté. Or makamu mingi o FCC na kachi ba pesa biso ba théâtre biso to koyeba ngote donc ba conflit na fo izalaka na kachi ngabeki likambo moi sina mobali ba arrange ngo na chambre même bato asalo ba yeba kate mais biso likambo moi sina mobali ba orange ngo likolo ba tol bato ba musika ba ngo na bo bunda ezaki to kote ya to biki ponanga personnellement ils ont engagé nga accord FCC na kachi intéressant ngate mina ilo na rekita ka makachi et distraire biso ils ont bloqué biso ils ont joué biso en otage mais ce ba ko c'est raviser un jour, va comprendre puis comme tout, il y a obligé de l'inga ça. Mais na peuple tout ça, pas peuple va comprendre que demain après demain, il faut toujours avoir la facilité à couper sa président majorité pour permettre le président ça la réellement politique au yazanango. Population.
politique yo aza nango na ba député boza lelo na niveau ya bozo sala ba loi na ba projet même ba projet à loi même bino bozo sala projet à loi c'est-à-dire bino gouvernement bo pesa projet à loi bo changer article 96 koloba que président de la République a jouer rôle à parti politique c'est pas bien président de la République faut jouer rôle dans kati ya parti politique na yi parce que programme oyo président za nango to votaki eza président asala ki on a parti politique na yi wana mais ce que casser na parti politique et ko permettre yete azala libre ya kozwa ba net essence na parti politique na ye to banga ki yango tango mobutu po to boya ki ne parti état mais lelo eloko wana parti état c'est longo biso na makanisi donc même yemo dictateur azana posa parti état te vous comprenez alors to comme na multipartisme to senga que président azana facilité ko consulter base na ye à travers ba parti politique na ye pour permettre ye que azana moi soutien et on mona lelo soki bo seli mabe pas président ba to IDPS pakiti. Même si le président ne jouait pas le rôle dans le parti politique, son parti politique doit se faire, c'est-à-dire doit accompagner le chef de l'État. Et là, tout ça, mais les autres ont des difficultés parce que la majorité n'est pas été. Mais là, tout ça, sentir parce que le président a une majorité, a une police, a une justice, a une union sur la boque. Il y a un monde qui a senti. Par rapport à audio qui circulé pour mon mboka la mère Mende par rapport à la justice, la justice comment peut influencer ma politique au non poste wana ya ko consonner za ya cash ya FCC koyoka audio wana moi réaction aux années par rapport à ça. Bon moi je m'étonne que bato va s'étonner hein. Na ba nganga ngokala. Bino yeki yango te que justice politique nde tam sa justice. Biso to barake politique ezozwa nini politique ezozwa justice en état na état. Vous comprenez? Donc, le pénal tient les civils à l'État. La politique tient la politique en État. Donc, politique nabiso zali kaka nani réflexe ya justice nabiso, réflexe ya makamnyo so mboka nabiso ezali na politique. Ya moni bato balobi que même si on s'occuper na politique te osani et ko s'occuper na yo. Donc la politique prend tout le monde en État. Donc, ils ont un secrété, oyo gens nani soki papa Menda lobaki, ils ont un secrété. Ils ont un ndingwana. Soki yo kamwe ngana kamwe te zaka na ngunde ngwana mais soko pona biso ya nini attaque au juge wana aza parti politique na bino mais faut motiver parce que à part jugement yo zo rendre wana monde entier zo tala biso donc juge arandaka lelo loi wana juge ata kufi les gens vont se référer à ngo bon imaginez soko yo juge au rendre juge na jugement na yo batu musuba yeba bala yango monte que papa OK musala no komo ne fe bunga. Mais or, faut tika il embo na yo. Tant on tiki décision na yo à justice, boké na niveau c'est na deuxième degré, va confirmer œuvre à premier juge. Comme ça, tika li jurisprudence na batunyo so bakoya simake, jugement mo ezala ki rendi na 1979. Juge nani stupira. Aranda ki jugement mo na sansabu. Monte que comme on tika na place malamu. Ya on to bi justice faut être indépendante. Bato akansi justice est indépendante ezana poche na bango. Non, justice est s'occuper na mutunyoso. Ils ont réellement balance, ils ont réellement épée à minumi balé. Au baba couteau à double tranchant. Pour permettre à ce que Moutou a se sentir dans l'abrité. Tout le monde a yébaki, même ngana zaliawa, juge, mais son asali mabiba ko sambi sanga. Voilà place tout le monde comme. Alors pour nanga audio wana ezo déranger ngate, ezo d'Israël ngata mkete. Nazo continuer ko réfléchir makamna mususu bien ya mboka. Et là on ngana kama igake e komi na mato ya batu nyonso ndenge nini. Parce qu'ils ont une conversation privée. Alors, ce que je yango pesa état de droit, que ngana yeba, makambio solo lina mwasi na yo, so yino kanze état de droit ya ngwana état libino. Po makamu mingi kwa yako bima, oyo mboge kwa panzana. To kumisa nzambe, moni yango nzambe na kumisa nzambe po ani nzamba sali ke makamu zana mutema na ona yeba ngote. So nzamba za yike na yeba na la talinete na mona yo na kati. Bele batu babundaka nyonso. Donc yango nzambe merci. Batela ngai makambo bato ba kansela nga mabe na yeba nga ngote mais biso toke ko iluka ko yeba conversation ya ndeko Mende na nani militant na ye bato so abeba journée mais nga journée na ngai beba kité naza blindé makambo na balobaki wana italinga tamu kiete c'est que moi je nayebi constitution a prévoit système ya mandat wana avec rotation ceux qui besoin qui chance à kotia bato balikani merci na bango 2021 yango ba mandat musu so no sila so amande ko sila rotation musu ko salam chef d'état a droit ko tia 3 personnes congrès ya ko sana droit ko tia 3 personnes conseil supérieur machine ko tia 3 personnes
renouveler mes salama ya moni kuna na kati kuna eza tellement spécifique ezali cours moko tellement importante constitution lingaki te muto influence kango mais so bino bo influence kango avant bo bagezo aussi la malembe tango yo aussi la renouveler yo salama rotation yo salama point carré ici point mi linga mboke bongaka sikoyo donc lona lelo buka lelo lia lelo te malembe za processus malembe tuzo kindaka malembe kabango ibe osala ti yeso oyati tout cela yeso oyana mikolo te yeso zani nanu bozala calme bozala tranquille bulu wana ko luka ke mutu tel a démissionné mutu tel ba tindie boye to tia boye isayi po ani pona ko zo position moko te yo biso yebite bino yebite nga yebi na nzaina monde moi mais c'est bango ba yebaki ba yebaki. Donc, ce que les adversaires sont en train de manigancer contre vous, bah, yebi pe ke bino pe sont manigancer contre bango. C'est ça la vie. Hein? On a moi ba ça na trop réactif, allergique. Likam kam ko makelele pona nini. Nga so aux adversaires nga yeba ke ato déranger esprit. Okoyeba te na za déranger. Na za toujours imperturbable. Na fani na watalo bonzoka na za déranger. Si vous ça la rappel pour mutoza la faibli. Adversaire za faibli ndeni. O betting makofi na temina nzoka nazo izo swa makasi na ko ite na temina biso ka na oseka mama obika likofi na ngiza swa makasi te nzoka likofi nezo swanga o ko comprendre donc yango na biki stratégie za moko ba o distraire biso bo mona mikolo ba dossier belé ko ya dossier scandale dossier boye o ngande asali boye e ko ye belé po nini vous serez tous distraits ya ko yeba ki programme na biso za la ki le peuple d'abord programme na bino za la ki le peuple d'abord. C'est-à-dire le peuple d'abord, tu yebi au peuple alingi. Botu na vie waze quoi. Mko wa bongo alabaki peuple alingi nini. La réponse est ça na kati. Tu comme continuer malé mais pour tout chiter l'entretien na biso mais question est-ce que tout le monde ministre premier ministre ministre à finance ministre ya budget par rapport à la makamotali dépenses ça trop makasi fondé ni ya ko stabiliser ko stabiliser soki mbongo na makambe par rapport à dépenses. Moi solution aux années par rapport à ça pour tout le monde na vie zo mataka cher zo kenda. Une question bien tout une question bien babi ne mbongo nde na niveau ya budget nde parité à présidence nde ba consommer mbongo c'est l'équipe trop peu de 7 millions de dollars si je me trompe tout une question bino na question be ko banga hein yo état de droit ya on banga te ba lobby nde ngona mais to yo ka présidence pas réagir état de droit ya ngwana to yo ki ba ngana benga on ba rimer hein umuri na dossier na benga on ba rimer. Donc, Rimer, on est tamboli, batumi bayoki qui paraîtrait que présidence kuna pas na bino en tout cas bozo lia ko bozo sa blague tena kolia. Mais bakani pe mutabane ko détourner ba mbongo ndeni ba dépasser les. Ngala za na preuve sûrement yo posa na preuve te. Oui, bien la justice. Na ba pesi ba Rimer, ngala ni on a Rimer. Ngala une confirmation te. Ngala on a fait na ba réserve. On a vu que tous la présidence a sa réaction. Parce que présidence a la makasi na sa réaction, ba sa la réaction. Donc c'est le moment président ça sa réaction abi que on n'est pas na bino bolie mbongo ya 3 mois na 1 mois ndenge na landaki il paraîtrait ndenge na landaki alors si c'est faux il faut démentir tout le monde peut moi question sur kaka telika tout ça na biso tout le monde présence ya mamo livre ke kotala tunda kasende wana zaka par rapport ya polémique besoin ni par rapport ya festival tunda aza master ya mbali na c'est normal kaza master ya kaza coalition. Pardon? Azana FCC a dirigé par mon mari. Bon, vous avez parti mon baza ennemi à master te à vieux ya mobile naï. Les a pour ma grave temps. Donc bisous nous amener à grave. Hein, ils a tant ils étaient là-bas orphelin, ils ont problème te. A été la vieux ya mobile naï. Ils a problème te. Ils ont un problème te. Tout n'a question mususu to imati ndenge nini to ekiti ndenge nini. Oh wana ils ont un problème te. Belle-sœur agita là beau-frère naï ça pour ma gaffe polémique tout le monde réseaux sociaux ba lobé polémique pour nani bino pe ko ba polémique makasi on les réseaux sociaux toujours gérant bien te bisonos et ça non ça dit on moni et là on a compris qui muke na batu ya FCC baza ba stratège même temps bazali na pouvoir bazali soka ba monika moi premier mombo batu ya IDPS bango se veiller to batu ya opposition bango se veiller nango ba boa kilo moko to au moins sozo lia na mesa mbo azo tourner bozi mukwa boka musika alandi ake olia kuna bino mo continuer olia donc namoni ndi basala batu yango nga boko sala nga ngote donc wani za un faux problème akota la batu nyonso alingi mbala moko jour moko heure moko boza la concentrer na slogan na bino le peuple d'abord si ko so bani ko critiquer yango bani ko détailler yango qu'est-ce que ça à voir et puis botika tout ça ba mitou. Moi, c'est ce que j'ai remarqué.
na te na réseaux sociaux maman Olive a mis million ah bah là ici maman Denise a mis bébé mon robot non les Congolais ont dans l'imagination baba niko lobele yango ngabi ah Congolais ça a créé moi distraction mon bango to ba comme distrait pour nani peuple d'abord en tout cas on les ali et le retour tourna dans programme d'action ya chef de l'état abi que ça né action en action za ko kanga batute action za liko la kisabiso différence ya musala zo compagnie ngai to mona ngona miso to bani ko mona ngona miso alors o bilo mike oh non aki otala nani oyo to bana ko lobela ngo c'est pas un problème c'est vraiment très bas oh menda lobi ke ba juge nyonso bazaki ya bango to yebiango na tuni bilo question lelo on a répondre te Musée Laurent Désiré Kabila tant prêter serment devant ba juge otela bango Lubumbashi ba juge ya kutaki wate na cour de cassation na cour suprême ba juge ngo kutaki bango wate alors c'est pour autant à comment il président Mboko côté Musée Laurent Désiré Kabila non nous devons avancer dans la république ils ont des règles nango et taper ça na ba considération nango et aussi nous avons ces principes à continuité de l'état l'état continue l'état lingaka na sommet na ye vide ezalate nous avons remplacé Joseph Kabila par Félix Tshisekedi doit commencer à s'assumer à Kimeli Bousso yango moni babake oh non monsieur le président ordonnance présidentielle au Sénégal en 1953 mais tant on commence ordonnance présidentielle au Sénégal en 1953 non même arrêté wana royal pour la 53 ans toujours indépendance arrêté royal à 53 ce que ça qui œuvre ya roi et les lieux alignés similaires na ordonnance tant on s'attaquer na on s'attaquer à nani to s'attaquer pas chef de l'état to bi que acte na yo opposaki na 61 si on a autour na question 61 Tshisekedi azali président donc c'est ça l'œuvre de l'état ils ont continué le Congolais doit en erreur moko toni ko capitaliser ba avantage te il y a des avantages Oyo Mobutu atikaki, il y a des avantages Oyo Moussa atikaki, il y a des avantages Oyo Joseph Kabila atikaki, il y a des avantages Oyo Félix Arotika. Oyo akoya après, bon continuer na yango to kini na yango parce que c'est pour l'intérêt ya biso nyonso. Voilà le tozanga yango. En tout cas, merci beaucoup Ezalaki liloba yasuka ya mwana mboka lelo dulumuto tozwe lelo na ebite sokozana loko kubakisa par rapport à traiter lelo to kata déjà. Non, merci beaucoup. La CPL mingi na présence na bino et puis na CPL mingi na réaction na tangaka na se. Na tangaka, na nga réagir te na tangaka. Tewa na misana vaccin. Merci beaucoup pour ça. Toujours connecté à Kata Tindika Boss abonné. Merci à Rifé Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Mamé Lisée. Batutu Botala Kabiso Boss abonné toujours à la Tindika. Merci Natiki Bino. Ciao.